Oui, Papi Gen, tout le bel la vie. Tout le monde mini, Papi Gen, tout le bel la vie. Mbe, ozui. Nazalaka muninga na yote, pe na kutikala ozala muninga na yote. Papi Gen, tout le bel la vie. Makambo nyonso, na maboko ya Papi Gen, tout le bel la vie. Tout le bel la vie, Papi Gen. Émission kitoko, oyo foko landaka pona kopesa makambo. Yango to bisibino ki nazalaka muninga na yote. Na kutikala pe kozala muninga na yote. Pe to kosala pe kopite. Yosafa quoi? Ngai, des artistes. Donc voilà. Ça ne va pas, non? Ngai chez Lamputu. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Ngai chez Lamputu. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Tolobe la vie. Pe na kotikalaka jamais kozala moninga na yo. Donc tolobe la nde vie. Papi Gen. Toko. Deyo Brondo, nazalaka moninga na yote. Pena kotika la peko zala moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Gumu chuchu, supu. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Mister Seattle. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Avec Adi Londolé, c'est beau comme un gueux, je vous dis. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, tolobe la vie. Papi Gen, tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Zambé Pambola, émission Tolobe la vie. Pona ye, ponanga, pona biso. Quelle grâce. Zambé papa, sunga biso tolobe la vie. Sunga biso tote abaninga balongwa na vie ya kidiba. Émission kitoko ya Papi Gen. Pesa bwanya tokende liboso yawe. Pesa makoki tozangelo kote bobana na yo ateama. Unzambi papa ye. Sunga biso tolobe la vie. Sunga biso tote abaninga balongwa na vie ya kidiba. Émission kitoko ya Papi Gen. Pesa bwanya tokende liboso yawe. Pesa makoki tozangelo kote bobana na yo ateama yawe papa ye. Ndeko nanga keba na bemission yo landaka na réseaux sociaux. Misusu ekoki komema yo na lifelongo. Tolobe la vie. La vie appartient à Dieu, la vie c'est Jésus. Émission kitoko epesa kabanya. Koyoka biyoka yoka te. Nzambe papa, sunga biso tolobe la vie. Sunga biso tote abaninga balongwa na vie ya kidiba. Émission kitoko ya Papi Gen. Pesa bwanya tokende liboso yawe. Pesa makoki tozangelo kote bobana na yo ateama yawe. Unzambe papa ye. Sunga biso tolobe la vie. Sunga biso tote abaninga balongwa na vie ya kidiba yawe papa ye. Émission kitoko ya Papi Gen. Pesa bwanya pesa makoki tubondeli.
topesi bino mbote partout bodisposaka temps ya kolanda biso na Tolobe la vie officielle. Encore une fois, merci na bino nyoso oyo bolandaka biso. Merci à bato bazaro benga biso partout tozali. Bandeko à Belgique bo bengi biso. Toza koya lisusu Belgique, à très bientôt toza wana na Bruxelles. Parce que makambo ko sala za mo ibele. Ilangeza monene mais osenga vraiment ba sali pe ba koma ibele. Léon aza encore na moto na Nzambe. Hier azolobela mingi gratuité de l'évangile. Alobi liloba, il faut epesa maka ofele. Par contre, mambo to mona lelo, bon, na habité sur la Bible mo ya otanga to la Bible ngeza un peu différent. To kenda na yeti na Belgique. Ake ko sala musala Nzambe ya ofele. Azokota ba studio ya ofele. Moto na Nzambe mbote. Mbote. Boni. Nous ça la grâce, même si mais Dieu fait grâce, merci, par la grâce de Dieu. Ah ok, moi je les bien, hein, la Belgique. Non, très bien, ça va battre, même si au monde ma bonne année ça va qu'il y a toutes choses qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés sur son dessein. C'est-à-dire que mon monde a et simbelné to quand il a été plutôt regretté, nous kaisa nzambalingi za la bongo. Voilà, c'est simplement ça, 3 jours à Bruxelles, bon membre qui penzane fait qu'il n'a été, mais nzamba sala qui oyalinga. C'est le plus important. Le reste toujours gratuité de l'évangile. Makasi tozo koba siko koba na kati wana yango nde base. Wana nde yango base na ko anticiper na ocho tala mwana mwasi mo l'équipe na yo papa na leli na nzela. Et ben ozo rouler na otala ngo parce que tant o tiango na tongo na moni yango na kila moment na osala mais na moni yango tant na bimisiko entre deux rendez-vous na yo ki yango mais 2 heures du temps quand même hein. Mais ça passe très vite parce que enfin bon, tout au bas. Ok, voilà. Alors Léon Ayambi Yoto Mekana Nuko Solo là, album déjà, position album c'est-à-dire album sorti ça pour quand? Alors album normalement c'est la dernière fois, mais seulement natiki gestion ya voilà on dit gratuité mais natiki gestion parce que nzambe to kabele lo kama biti natiki gestion pas ya bande komi balé bazana à Bruxelles 3 même je dirais donc je citerai John je citerai Sartodia bah to simba côté réseaux sociaux alors là simba réseaux sociaux ngai na koki susu pour ça lo monter to na to ça la quelques CD pour biso to mesana ba CD bah tantôt mais ça va CD to cha banzembo na ba plateforme est gratuite, c'est-à-dire que tu l'unité qui déplace on va payer ça en bon pour piège à la rende wana et là parce qu'on on ça en action mon boy on a pire comme au beto d'amant donc il faut te comprendre la piège me souvenir yaka site YouTube la chaîne YouTube au ça les macaques pour la bloc wana je crois que d'ici 2 semaines vous a lancé to channel 3 titres, 3 par mois. Parce que l'album est à 12, mais tu as 3 par mois. Tu as bon. Bandi mon soeza et enchaîné. De toute façon, c'est bandi bon to libéla. Voilà. Mais c'est quoi yo tant que y a une idéologie à gratuité à évangile wana. Au moins que bateau peut-être bazwa évangile local commerce, business, bateau bazwa mbongo. Avant beta concert mbongo, avant yembela nzambe mbongo, avant te afwa pesa mbongo, mais sikoyo au moins quelque part ba moi net yo ko corriger ba. To bondina. Nkolo to commission peut tout tombole komona yo yawe mokolo zo koleka ndenge yo lingelaki parce que nous sommes alika volonté na yo mona nzamba solo atikaka mokolo makambo penyo so ya sala maboko mayo yango nzambe na saki na tongwa lelo le mona libota penzambe na esika biso to yeyi ezali bongo moto permettre yango kotika bomoto lobate humilité o ya nzambe yango nde esolola awa parce que na somme biso ke to sali banzambe ya mike donc il biso vraiment na image na yo na nkolo yaka koloba pour édifier kaka peuple na yo tozongi na jandis bampate oya Yesu bayokaka mongongo na ye pe balandaka Yesu yayebi bango pe bayebiye
mpate wana yango oyo nga nazali. Voilà pourquoi nzambe na grâce pe mawana ozo ko permettre to ko ba na part na yo nkolo okoli ntolo ba yango tolo ba oyo longo ba te nzambe eza musika na biso tika ete émission on nzambe eza ka pa lokuma kombo na yo lelo lobby pelibela. Merci pour ndeko ya biso, merci pour la chaîne oyo nzambe mapamboli plus parce que ezo sala musala oyo nzambe ezo ko tombola kaka kombo na yo. Kombone kumisa makati ya chaîne oyo na kombo na ezo masia ni stoko tanga stoko ba pato tanga to bana kombo na ezo masia to bonde ibongo. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Nakutanga, pour tout tanga. Pour tout tanga ite comme que to na pensai ko tanga ngo te mais nakutanga ngo. Parce que son atanga ngo te e ko za lokola biso zo bamba makamune biso to lingi. J'ai ma Bible ici et te autant quand même Bible wana. Ésaïe 55:1 son abosente. L'autre bandela kuna po teo kana mwanda mbona question posée ngai olobi nini ete olobi nini papa pona ba oyo ba c'est-à-dire o ba komisa ngo commerce soit du la ngombo ba ba caché tam so pe ba yebite ki ba sala commerce to ba sala business mais yo ye ki il faut le banzambe il faut za lo fele côté ya ofele ko yembo fele ni ofele mote ba mo neto ndiozo combattre ba na zongi na Ancien Testament dans na Ésaïe 55:1 vous tous qui avez soif venez aux eaux bino banso bozana posa ya maiboya na ebale donc na source. Même celui qui n'a pas d'argent, même oyazana mbongo te yoka, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Na combien oté na zongeli. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent. Abakissi, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Natiki Batbatanga, Ésaïe 55, dans sa réponse, c'est clair. Bible revenu bisoban sotoza tozangi toya kaka na sauce. Toyako somba sans te pesa mbongo, c'est-à-dire que tel qu'on est à mutuya mais te pesa le mbongo te tozui. Dans sa réponse on est à la clair. On a ko bousculer mututé, ne ko déranger mututé. So mutura musida na enchaîner. Enchaîner là. OK. J'ai pris quelques notes quand même cette fois-ci parce que c'était important. Il y a qui réflexion quand on ça là natango vraiment natongo. Na koma kina kwa kina isika ile kambetali naissance. Mbotama. Je pense que biso to botama boye to botama mabota. Papa mamba botio et ba ko pesa yo éducation. De 0 à 5 ans, mwana azala rola éponge. Hein, parce que bon stocké musa venez à moi boutique bana mkiba pa na ngai parce que beaucoup de pa na bango et ça bien on a tina on to solom comme mususu tozongi awa mona botami ba para ba mo pesa éducation amona makambo ba pekisa kaye ba autoriser kaye yango nde sala éducation mona mazoko l'éponge ya mbani yonso soki âge mo l'équipe mwana wana ba bazalaka aza mal appris ou mal éduqué mais en tout cas ako landa ozana na éducation moko bien construite. OK? Si vous biso pe na bonzambe to botamaka. Parce que yo obotama comment? La nouvelle naissance to botama pa nzambe. D'accord. Nouvelle naissance mais avec quel ADN? ADN ya nzambe to ADN o ya yo ya bomoto. Parce que moi na boté moi na nzambe parce que yeso yebisa Nicodème na Jean 3 sous botangi de 5 à 13. Botama ya sika bongo ndoko rite bokonza likolo Nicodème a comprendre kité. Mais à un moment il savait que oye botami na molimo ezali molimo. Oye botami na musuni ezali musuni. Tokotanga parce que télévision attend. Donc ça veut dire que surtout quand Jean wana kaka tout le monde a Jean 1 12 13 balobeli kama ya mbotama lisusu. Babi makambo yo batu baboyaki koyamba ba oyo babotama na bonzambe bayambaki yango babotami na makila na nzoto na mututé mais babotami na molimo c'est ça oyo ya molimo
oyo botama eza molimo botama na eza nzoto bato bayambaki kaka parole eza bato botamaki na molimo. Donc ezali déjà base moko to poser pour na kolobake quand on parle de la gratuité notre tanga ezali 55 ans pour na comprendre yango faudrait-il encore que obotama vraiment na molimo parce que mama nzambe ezali matérialité mama nzambe ezali molimo ce que c'est ate na ko continuer. Lelo, moi je pense que tu confondaka. Confusion de ça là ezali que par manque peut-être à instruction bolimbi ça en affinité, par manque à instruction peut-être, par manque peut-être à moyen na éviter mais batu ba komisiko yo koluka koza lokola muto so mutabo ya nzamba zalate. Omote même na matanga so komika Yesu azali awa tout le monde akoyemba na matanga toke kokunda mutu Yesu azali tout le monde akoyemba nzembo wana atobondela tout le monde quasiment quand a mis son tour à 99% tout le monde a recevaka liloba babina kombo ya nzambe. Donc de ce fait batu ba comprendre ba lekela biso mayele ba comprendre que bien na kombo nzambe tokoki pe ko vivre. OK? Et c'est ainsi que batu bandaki ko sala bongo mais so aujourd'hui Esaïe 55 tobili embalobi yaka ko somba ko pesa mbongo te joie kaka sko tozongi na mbotama nini yo botama pona oyoka to comprendre makambo le Esaïe 55 nt. OK, voilà. Tant que maman botama wana. Est-ce que père spirituel azalaka? Parce que ton bima ba den to ko ke donc peut suna den makambo to ka ba père spirituel. Est-ce que père spirituel papa toujours dans la Bible pour tout le ça to kotanga na kombo na Yesu Masia. Bible to kina livre ya Matthieu le Bible. Bande ko moni mambo to loba to ko déranger vie ya mutute. Yesu pa botama boyebi ka botama na Joseph na Marie te. Abotama kaka pa Marie. De la même manière, Zacharie a sa géniteur et a janté. Donc, liloba mute kota ki na lito ya Marie, yangonde esala ke Yesu azala. Et d'ailleurs, si on dit bien, tout le monde n'a pas Yesu abengi Marie mère te. Femme, so botangi, femme. Donc c'est pour vous dire que nini yo kaka pona ozala mwana nzambe ya solo. Babi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or la parole c'est lui-même Jésus. Yesu yende liloba. Nzamba la taki nzoto kitaki ye wana nde liloba. Nakopesa ya no papa tozon un livre Matthieu. Matthieu le Bible. Tu peux ça par référence comme ça botanga ka air mo boye pour que se comprendre malamu ezala de que tata wana atangela ki biso et biso sikoyo teyo ka boyo ka ngate na ko pesa verset ezali aujourd'hui Matthieu 23 so tangi Matthieu 23 mo ko eti na Matthieu 24 pa yeso zo makambo oyo e ko yaka na tango suka et na 24 abi que même les élus seraient corrompus s'il était possible, seraient corrompus. Donc, Botanga, dans Matthieu 23. Titre, condamnation des scribes et pharisiens. Ba pharisiens, za, ba yuda, kuna pa ima manzambi, fallait quoi là. Na okenimbangu, na 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. N'appelez de Oyo 8. Matthieu 23, 8. Mais vous, donc ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous des frères. Donc, ce temps makambo tout ça lango. Sotoyo karanzambe ya solo tuzaka ba frère. Na 9. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Ngati muna lubango eza nango papa ozomona. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est lui qui est dans les cieux. Je ne l'invente pas et comment ma awa. Tout un an, tout le monde on va comprendre. Donc, de on a entendu comme mbotama, bisonyo se te botami wapi. Banzan pe maman na ekulusu te botami na ekulusu.
Yesu kufa na Yesu esali ke biso tokoma bana na Nzambe na ekulusu pa etozuli nguya ya kokoma bana na Nzambe. OK? Donc quand tu vas que tu ça bana na Nzambe, c'est parce que Yesu il faut te battre appartenir à Nzambe doublement, c'est-à-dire na création na rédemption. Akeli mutu mais a Yesu sukosomba mutu na makila tokotanga ngo tosomba na prix ya makila ya Yesu. Donc c'est-à-dire que pa yon te botami sika yango de naissance na biso yango wana te botami alors mutu abotami na bongo nga question ezalaka toujours moko nini yo salaki pona obotama na bongo. Donc mutu akobenga mutu na mokili papa azalité un pasteur et d'ailleurs bazwaka ngo pai Paul azoloba Timothée abengaki mon fils dans la foi. Moi na kati ya kondima parce que alandaki plus ou moins comme Paul ando sala. OK? Mais père spirituel et uti wapi nga lingi ba commentaire na se na zongela kaka 06 78 50 12 21 voilà numéro nanga soki te bokomi kaka to tanga na se ou ndeko papi akoyebisa biso nini esika wapi parlo bakomi ke papa ya molimo ya mutu azalaka bon ba memela biso wana za père spirituel langa donc c'est bazali bungi ndeko papi makambe belé dernièrement awa tutanga kiangote tobetaki lisolo ya makamba mabonza narandaki 2 émissions juste après kengana leka mamba ko recadrer eza ebele yangote to ilelo mituzongelango parce que tango yeso zoloba enga na loba kiango en plus mutu mse ko lobango parmi les grands au batanga na Congo, je ne vais pas citer les noms. Tu es Pierre et sur toi que je bâtirai mon église. Déjà, Pierre comme il a Simon. Quand comme il bossa Yesu, Yesu nous a baptisé comme Pierre. Après ce libanga, tu es libanga roc rocher et le comment makasi oh et simba que le ko ya kate donc il y a bien qui est Pierre et lobi na mais Pierre Satan ont réclamé yo na bonde la qui pona yo de façon que mukolo yo ko comprendre o limbolo ba ninga na yo ozali libanga parce que tunaki batuna mokilo benga nganani Pierre ka bunta zo répondre que non ah oza mwana nzambe ayebisa Pierre nini yo te mutolobi yango papa mutu a révélé yo kenga nazali mwana nae même chose comprendre même si Pierre yo te mutolobi yango papa mutunde a révélé yo likambo wana c'est-à-dire que toza lokola ba enveloppe une enveloppe jamais qu'il na poste poste enveloppe pamba il faut continuer ça là au comme makambo boye ne Pierre Paul Albaké vous allez lettre autocoma donc si au côté on a une enveloppe pas tindit donc bison de tout la kabe poto lo batali kambo il faut papa inspirer sikoyo to comment na hermo mais la vraie prophétie pour tout temps la vraie prophétie kala ya tant ba prophète ici là ben écoute je suis désolé Bible ngaïté Tamba prophète sila sakolanga esila ta la vraie prophétie yango yo moko kaka doit tan ko sa papa ke nazana posa na yeba parce que nzambe a força ka mutute nzambe a cambriola ka mutute nzambe a pesio libre arbitre c'est-à-dire que bien à mal ezali comme homme femme ainsi de suite bilo za rimba na mukili si on a bien à mal yo poninini awa lobaka nous conseillons choisir la vie. Tu vois, vie, la mort, nous conseillons choisir la vie. La vie n'est pas non. La vie, hein, c'est-à-dire que les morts, ce sont des personnes qui vivent sans Jésus. C'est des personnes qui vivent avec Jésus. C'est ça la différence, enfin. Il faut expliquer encore un peu plus. Donc, père spirituel, les a bateau à l'obango batika. Papa no tota. Babiko benga mutu tata na molimo diango. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul, moko. Déjà basala alisum. Moko ka tata za wa likolo. Tango yeso yeko si ba yeko liko samba ba ni. Bon, bandimi baroza na bango na libungi. Bongo siko ba pasteur o ba lo bango. Parce que ngala ko mi ba pasteur hein.
baba wana mwana nga molimo sikoyo kasi na bit c'est mon fils spirituel non seulement mbota manini abotama maintenant mutabenga mais brevi bayebi nga bayoka mungongo nanga yesu mutalobi ngati est-ce que ye ayoka parce que là c'est yesu mutazoloba ande konanga awa yesu tout que na Jean 10 yesu ka mutazoloba abike bampate nanga bayebi nga bayoka mungongo nanga siko ye ayoki nani pour na mibenga pe ayoka mungongo nani question ok voilà Pierre, sur toi, Pierre, que je bâtirai mon église. Sikoyo, ndako nzambe, église ono lobela o batu bayebi batu batondi bavandi ezamabe. Yango toloba jour wana kuna. Déjà ndako nzambe ezalati. Nabaki likambo ya temple jour wana. Temple mais temple ezalaki komonisa nzoto ya mutu corps, âme na esprit. C'est-à-dire parvis, lieu saint na lieu très saint. Parvis pa mutu soya kana ene do eza nzoto oyo et mona masumu elula kayo kaka nzala yango parvis. Âme esika oyo bombo ino efandi, c'est-à-dire que na makila yango de âme. Ensuite molimo ya nzambe nde mutu ezala kati ya mutu nyonso utilisant ngo lingi okomisi yango okomela ngo nganga etali nzambe te po apesa biso elaka ke jour asuka kuna akosambisa mutu. OK, nzambe nde yango nde molimo donc so akufi bakunda nzoto ti molimo pa nzambe âme na yonde ya mutu osambisa ma ya mutu telinganaka. Donc c'est à dire que tant babaki kamba ya temple ezali mamoni selito tokosembola yango na ndenge nzoto mutu ezali, c'est-à-dire que parvis yango yo lieu saint ezali yo mutu bomoto no pa efandi donc âme et lieu très saint ezali molimo oyo ya nzambe parce que na parvis bato wana bantaba ba sacrifice tout ba pesi pa ya ba sacrificateur ba lévite ba continue na kati kuna mais bango déjà na kati kuna bango so ba kota kate souverain sacrificateur mutu akota kasiko na kati kuna bande ko bokino otanga livre ya Hébreu. Vraiment, nous avons conseillé tout. Vous avez autant un livre hébreu. Vous comprenez mon bébé, ce qui nous a bien tamboussi autant un livre hébreu. Vous comprenez mon bébé dans ma cambo tout le barbe. Âme, donc corps, âme, esprit. Il y a des temples, parvis, lieu saint, très saint. Dans l'église, dans le bâtiment de l'église. Au fait, chaque jour. Mais c'est quoi yo? Là où 2 ou 3 personnes au Bassanga na Kombo il est parmi eux. Oui. Mais si quoi tant ou 2 personnes, tant là où 1 ou 2, c'est-à-dire 2 ou 3 personnes Bassangani. To baby qui bat bago sangana. Oui. Par exemple, ce que so bat Bassangani par exemple, ba mo ko me belé ba mo sangana. Mo te fu bagé ka place mo Bassangana, ma bien ngoza. Opérateur en société, on a autant ngate, ça peut tangate, autour le bagabu. Nego papi. Comment ni là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, Abibi à mon nom. Ah, tout le baquet, tant total à autotangawa. Est-ce que ils ont évoqué ma, ne serait-ce déjà comme un père spirituel? Est-ce qu'ils sont conformes à ma cambo isa? Le fait yakuzoa bambongwa batu. Ah, balobi na Esaïe 55:1, boya kusomba. Babibi yaka kusomba. Mais qu'on peut s'en bon côté parce que balaki choka ke et le kwa ngwe na mutuya mais lokola mutu moko sa futa kombo na yesu yo zo selo futa te. C'est ça la vérité. Donc ke batu ba sangana ne ba kina émission passée et ça problème te batu ba sangana 2 3 4 10 20 30 ce n'est pas le problème mais na hôtel il au monde konanga mutu musa ko contredire na robabe non il faut to sangana parce que il faut to sunga baninga mais ça la association Resto du cœur et sunga batukoleka et maïs kuto sakanate awa na potwa et sunga na poto mboka moko très développé toi na resto du cœur et mutasala resto du cœur on a commencé à la Coluche à sangana kina Jean-Jacques Goldman donc les deux wana tebeli bango pédigré à l'osamboté c'est-à-dire que Coluche a là qui un comique à Koufa et Jean-Jacques Goldman, c'est un grand compositeur. Boyebi Céline Dion, pour nous connaître Céline Dion. Il faut tout cela bien. Tout fan dans la mokili. Donc Céline Dion, on doit bimisier pendant le monde francophone, dans le monde kaka pendant l'album nae 2, titre album comment nango 2. Ils allaient Jean-Jacques Goldman. Tata wana comment banzembe belé azadjuf.
lelo atikani akatani musique akende ko fa en Angleterre yende muto apuya Coluche banzembo boyoka aujourd'hui on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid et passer yoka chacun pour soi. Je pense à toi, je pense à moi. Je ne te promets pas des grands soirs, mais juste à manger et à boire un peu de pain et de terre dans les restos du cœur. Yoka message. Jonas en église te. Muta salanzembo en église te. Afini mutute. Kumiji satanate. Alobeli kaka social ya baninga na yabi ngana sana ngo pona promettre muninga atanda mbali pakati pa bika et chaque hiver awa basala musala mo colossal et même après hiver bobé dans internet le resto du cœur botala sikoyo biographie mutafe contenu dans la carte bobé bana mutasala kelaki yango na mutapisa ngo mpifu boko mona de la même manière Emmaüs l'abbé Pierre azaki père moko awa na France awa l'abbé Pierre mutasala Emmaüs akufa na ye Emmaüs ozo deméré donc soki bolingi bolobake tozwa kambongo pour dire bo sala ba église te Dieu n'a pas besoin de ça bande konanga kana Dieu n'a pas besoin de ça nzamba zana besoin yo mi pesa libonza lokole komamina Romains 12:1 yonde omipesa libonza pa yankolo, c'est-à-dire que vie na yo est reflété kaka nzambe. OK, tu comme place moi le mampo ya ba délivrance et consort. Tu comme mais pour l'instant ngama muna salaka écoute ka mbongo te parce que na pesa nzambe mbongo te pona botama. Attention, ba tout ça botami na maladie, musa botami handicapé, musa botami akufi, musa za aveugle, musa za baba. Yo siko nzambe obotami nenga na zaboye. So donc nzamba on pour kumisa il faut durer son bon naki musika pona koma wa ndeko pa ki musika pa koma wa toyeko mimonisa te moi je n'ai pas besoin de ça qui na mimonisa na koma non toyeka ko lobela parce que ba abus ndeko to mena maman ko ezaki ba tu ba so so ba ki c'est tantôt ici enfin l'autre jour ici que nga za monte église SM mais surtout église corps du Christ église SM l'église du Christ à la maison ne sommes pas na joie nani abréviation. Par contre nazali membre ya église corps du Christ nazananga peut-être linzaka mais so linzaka yoki pasi nzoto papa yoki pasi penses-tu na ba église étonne ça à 2000 personnes somme ta azana problème ba yeba ngata oh mais papa comme ça kayote tout ça non sérieux yo mona te bato mbingi bato ba sali na nzambe te ba ngata bongo bango bazana ba jeep et na kamwe dernièrement na Hollanda ponga Hollanda pinza Hollanda noka bango parce qu'il faut ko yoka pour ko lobali kambi faut yoka bato bazolo même so bozana pouvoir yoka opposition yoka pouvoir pona ozana ba élément ba argument oui mais to fandi na moboko oyo Bible pasteur azana bana misala non notre grand dernièrement awa pasteur azana bana misala ya sala raté osoma une contradiction te ya sala raté mana bana misala comment vous expliquons ya sala raté donc ya vivaka bon ben oni badon mutalobango bien ça attends comment Denis les sabi nzamba pia bango attanga je crois que 18 son abosante au nombre abi ke nzamba pesa bango mpifo balia kambongo nzamba ba ki balia kambongo na place na ye. Bon, d'accord, bon, écoute, on accepte parce qu'ils allaient entendement na ya makambanzambe. Mais moi je dis non. Bon outil. Le manzambe est gratuit. Je go pona ozo bangamboté parce que bino koma ga ke non, nazo mbongo pona sangisaki ba faut te foutre sale to sala boye. Na bango mingi tozo ngela kaka Josué te nzamba tindi ebsaite ke zombongo wana zo batu wana ba ikaka ke makambo nanga oyo Josué 1 boko etanga na 8 makambo nanga oyo eza musika munoko na yo te e makambo oyo nde tango yo ko salela yango nde ko permettre yo olonga pour dans succès mon so sala pas question. OK, voilà. Donc elle est aussi sa première partie après dans tout nos mois réaction na yo par rapport à émission total au sala parce que c'est très important. Donc pour na dim na mabonza normalement il faut les appeler toujours gratuit. Alors Gratev. Ngana Gratev alors Gratev voilà dans pesa on peut bon mais ça nango Gratev point
9.16 na ba plateforme nyonso bomona ngo wana besoin nzembo benga na kopesa yo wana besoin pe kutoyemba no nzembo ngo bena ko kabelo pe po nzamba permettre to koma pe to composer eza nango to pesi na biso audio ngo pe komi ya yo yanga tusute o ba droit ezala te koto droit na yo yemba sana ngo lingi me kaka ekomisa nkolo soko bongisa ngo bongisa ndenge na yo ko remixer osalika ndenge lingi même o ebimi benga kaka papa na posa ozongela nzembo na ozongeli par gratter visa gratuit ko 10 na offrande ezali enseignement mobimba baloso aleka ki awa il faut tout le bilan mais to ko tango penate parce que to ko effleurer babilo comment bo ba comprendre te to yibata nani esaleli yande kuna biso kuswanika to sala umeza lokola actualité expliquée ça lokola to ko ya ko expliquer makambo o bato bazonyo komanango parce que to zali victime il y a système na situation moko bien établi système eza outil na église romaine yango to kenango chilelo malgré mutation et salami ebele mais to keka na système wana OK so situation ezani situation ezali ke ba kela to situation moko boye église comment place ya ko bangi sabatu pe ko culpabiliser batu ne biso komanga papa très bien ko bangi sabatu pe ko culpabiliser batu pourquoi bon moi une contradiction Dieu il est bon Dieu il est bon Dieu il est bon pour moi nzamba za malamu po nzambe malamu tembango nzambe malamu mpo nanga tembango so nzambe malamu wana ga shikozo culpabiliser Satan a monté la culpabilité. Pour exemple, à Job. Comme il bosse encore là, tu dis au moins il bosse là Job. Bien, montant na salle là au cas pour pesa bomengo. Voyez-vous, nzamba pesa ka Job bomengo te. Nzamba pambola ki misala, hein? Très important. Nzambe a pesa ki Job bomengo te. Nzambe a pambola ki misala ya Job parce que nzambe a pesa mutu etinda ya musala. Tango zo sala, nzamba ya pambone ndeko pape o sala boye. Si nazana eloko moko na ande ko merci ne o yambaka biso siko boye est-ce que nako eloko mo nazana ngotala esunga yo anasana ma di ero papa bakisa po sombela kata pila pambaka ko soki ezate mais soki ezali nako pimela ete parce que ça musalmo munene c'est ainsi banzanye bazalaka le nzambe sa pambola na musala nga ye o eza musala na ye il faut to dilango bongo to valoriser au moins to fanda na poto parce que ko sama na poto za facile te obi na tout c'est comme que obi sainteté monsieur za la mobola bobola moi sainteté ça parce que pauvreté ça on a rien aux saints ba peso kaka vie moko ba peso car moi danser pour biso bilo to kufela yango na biso ka moto yango na zoka bo moto te car danser pala danser ba peso mo bureau mo bo sala ozo makango ozo bango moi j'ai ma femme moi tu vois ozo makango biso na poto to sambela ka c'est dur ko sambela na poto bisengo tout soki na noka musala oza na salaire okoza na accès na bisengo wana comprenez cela soko salaka oza na salaire oza na accès na ba masumu nyonso yo ya elengi wana on n'y va pas parce que tala o mutu pekisa biso yango yo parce que to botami na ADN ya bonzambe yango wana to alaka tenter ozabina tenter penza mais o tali yesu na ekulusu obité na bongo te sacrifice zaka moko na ko zongi yesu na ekulusu te do na zongeli Job nzambe apambolaki misala na ye apesaki eloko te mais bomonaki Satan nde ozo ko accuser ye asambela kaka to asaila kayo po pesa ye bomengo. C'est déjà faux d'une et de deux et ça accusation. Parce que comment ndekonanga na ba église on ne fait que culpabiliser les gens, ko culpabiliser bato. Et ça quoi na classe. Tout le monde si ça bien na classe ta pote za la nini. Ba sala ka ba aide mo za la ya classe au moins on ko na classe ba tika la na école pour ba aider parce que maintenant ba groupe peut-être comprendre kiti ba zwa kama bana ba chiwa mu panzi ba maître ba prof bazana o ba mi pesa ka penza ba mi en plus temps wana ba pesa ka ngo penza pour ba tangisa bana ba comprendre donc on les ba culpabiliser bana non ba zo tangisa pour ba comprendre pour comme quelque part ba kena quelque part parce que esengo ezali tangu boyebi o ya yo au quotidien pas mutu mususu. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu veut seulement nini. Te comprendre de façon ya fonctionner. Même si tu comprendre ya ngote. Mais tu vas animer na bonzambe na ye na nyonso ça na mokili. Donc
Yesu alobi oko servir 2 mètres te nzambe na maman ezali nzambe ya mbongo nzambe bozui nzambe richesse oko servir 2 mètres te na lobi te ke mwana nzambe oza na bozui te tenga kenda bulo nzambe yebi ndenga na salaka po na sala panga na salaka mamonga na salaka nzambe yebi et je vous apprends ici que nazo tangisa bana bien na sala effort batanga bien pona bazwa kaka vie to stabilité na musala oyo bon bazwili au diplôme bazwila ka stabilité kuna. Et moi j'ai fait de même. Nga na poto na buka béton na sukula ba vitre na tombola nga tana komiawa. J'ai fait tout ce travail là. Pourquoi? Parce qu'il fallait vivre. Ba ninga to fa na poto ba yebi. O monenga na keiba ata lipa na magasin. Tout le belle vie. Voilà. OK. Je crois que Ndé Tolobaki Tozana parce que projet za monene, il faut vraiment accompagner na projet na yo. Non, merci beaucoup. Alors, pour na tout ça dit ça, na to yamba moi na moi simoko ayaki awa na yambaki je crois que batu belé babengi bazolanda pe déjà émission yango et tout. Affaire de délivrance. Est-ce que mutakoki ko délivrer mutu? Est-ce que mutako délivrer mutu? To mutako oza, c'est-à-dire yende muta simba délivrance de délivrance n'est agaye mais quand on conception. C'est-à-dire sur l'équipe pariété ndo obikate. Ndo comment to benga mukolo en États-Unis, bino benga pasteur tel vraiment pasteur abonde la pona ndeko nanga za maladie. Bon sikoyo nazo comprendre puis il insiste. Regarde le mais yo mo robonde la té c'est-à-dire mais quand on confond sur place sur moi que vite fait hein mais délivrance est-ce que faut o les pas mutu mo boye faut yende fa bonde do ya tina pa bonde la po batu babika katonde ngeni to yo mo go sambela panzambe au monitant on pose la question mais papa ngai ça la pas en fait et nyoko la pourquoi parce que ça c'est des choses élémentaires de la foi. Oui, Zali, Babilo, Koyo, le Kola, moi en tant qu'une école élémentaire, l'école primaire, la première, deuxième, troisième, ma Kambo, il fallait battre, Bayekola. Oui, Zali, mille qui n'a pas ma bonne zambé. N'a pas lié à ta mi à l'ipate, ma ambo tuninga. Na utanga, na Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, très bien, c'est Paul qui dit, été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui se livre lui-même pour moi. N'habitez. J'ai été crucifié avec Christ. Donc, pour Bangaï, c'est-à-dire que vie n'a ya kala po mystère des alaka Paul aki maele belé mais maman sa tanga asalela yangote. Ou azana contradiction aya to solola. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Yesu akina kuboya na biso joana kuna ke makila na Yesu to belela ka yangote mizala kati ya bayeba yambi Yesu. On va continuer. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ça, vous maintenant, nous sommes dans la foi. Foi wana zo tirangwa na makambo donc so qui sont na kati na ye c'est parce que makambo wana ya Yesu ya fanda kati na ye alei sarika do ye alia kaka makambo oyo ezo sala ke ya kola parce que bilei yango yo il vit dans la foi, c'est-à-dire qu'azo vivre en dehors de la foi te to tangelo mususu pour tout ningai ce qui muto il faut délivrer muto. Jacques 4:7 Toko cité kende kotanga sokomoni yangote zongelanga yaya to sola. Jacques 4:7 elobi boy. Titre ezali Dieu ou le monde. Hein? Dieu ou le monde. Nzambe to mokili.
nakena 7 mbango botanga nyonso s'il vous plaît tant to pesa ba verset boina zongeli tanga chapitre liboso tanga chapitre to bimisili verset et tanga chapitre landi yango okota siko na kata contexte bible biboy yo tuninga isoki bato bazali désigné oyo il faut ba délivrer bato alors délivrance c'est ali bokanga donc pour ba délivrer za okanga mati opprimé okangama oza opprimé na eloko mombe siko biso bana nzambe lisumu ka mto opprimé biso bitumba alors to bilonde nini libende na libende ekolaka te mais so tu emana libende écolé voilà c'est ça en fait voilà merci c'est ça c'est-à-dire que eloko mo entre emana libende eza masumu moko eza bonzambe sikoyo soyo pousa na pembe na ema okoleti to ema pembe libende ekoleti c'est ainsi par contre bible biso boye na livre Jacques 4:7 soumettez-vous donc à Dieu. Qu'on se soumettre, hein, exactement, femmes soyez soumises. Soumises, on peut trouver le bélango, soumettez-vous. Donc, bomi qui dit en colo. Donc, qui pose la nion, surtout bozala, le lenge nkolo alingi. Enfin, merci. Bozala, le lenge nkolo alingi bozala. Voilà. Tout bien, bongo. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez, hein, résistez au diable. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Or, tout le monde a un mécanisme. Mutu oyo azoko se soumettre na nzambe aosala nini azoko ya kotambola selon makambo nzambe alingaka donc ezali déjà azoko lolingi nzambe alingaka donc une fois osala bongo oza susu na mambo na satan te donc résistance na satan na yango wana mobimba parce que bakome résistance na satan yande nini non ezo soumettre na nzambe ozo soumettre na nzambe disons que na moli lunette ndeko papi ce qu'on envie yam te tindaka vol na envie eza bien na gozo na ngango ya mona na gozo na ngango mais soki na soumis na nzambe te eza yanga te parce que nzambe za bolingo do bolingo nga na zali na elingi ya nkolo e kotina nga ba te lunette na yende ko talo bosa lunette récupérer ngo donc c'est soumettre na nzambe et na résister na diable oyo azotina nga na iba vous comprendre le mécanisme OK et alobi et le diable fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et n'abagui c'est le diable parce que c'est troisième personne mais déjà conjugué mais n'abagui c'est un exprès hein? Et le diable parce que et le diable fuira loin de vous. Une fois que vous soumettez à Nzambe, vous allez résister déjà à Satan alors qu'il va vous sika na yo. Yo quand est-ce que vous kangama pour vous délivrer se soumettre à Nzambe? Parce que tout est accompli. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, quand on dit que, et Bible, c'est que celui qui vit en vous est plus fort que celui dans ce monde. Donc, quand on dit que, et là, comment est-ce que si c'est Christ qui vit en toi, mais pour Christ vivre katinayo, il faut se soumettre à Nzambe, na makamboyo, ou se soumettre à Nzambe. Quand se soumettre, papa, bon, qu'il a honte que, faut n'attendre, Nzambe aza amour, et biso tozali emoniseli ya amour wana tomo lango atabongo Bible lobi l'amour couvre une multitude de péchés, c'est-à-dire que tango bolingo ezali bolingo kaka muté obando animé mamuna biso nyonso toujours ki na bolingo ki maja lisumu na bolingo za na mwasi okansana ya mwasi nanga bana na yo ainsi de suite ba camarade bandeko muto nzamba ke lo lenge na yo olingo sala yembe bate parce que azoko représenter image en kolo tango osali yembe ba c'est-à-dire que o toucher nzambe batuna ki Yesu baye na baye koli mon condicat souvent to salisa kiyote abina mutu so bosala ki yango c'est dans Matthieu ezalinga mutu bosala ki yango mutu so kabela mutu elamba zanki elamba opesa ki bilei nota na hôpital nota mutu na boloko tango sala bongo ezali nga mutu so sala yango c'est Jésus qui dira donc tango tambola bongo et aux nzambe au pesier toute la place pas la première mais toute la place à vie na yo bitumbe rozala mais ba okuta na nzambe yende molongi yenda kolongisa yo et Yesu eloko meko kangeza te donc si Christ vit en toi ndeko nanga lala ponga ba bébé amen. Voilà,
Je crois que... Voilà, vite fait, hein, dans mes kotunayo, mais quand on a ça biso ndenge non, parce que na tuna makambwana en ma délivrance wana, et ça par rapport il y a tout le monde de commencer à aux États-Unis, à Yeti Awa, maman pasteur, maman prophétesse, ceux qui ne sont. Alors, tant que tu as le corona, réaction aux et puis et l'on a bisa déjà il de quoi moi aussi et puis maman prophétesse on a alors tu as un Pierre na koloba avant bongo na kocha commentaire te mais na ko bakisa siko likambo 1 Pierre 1:11 et lobby likambo 1 Pierre 1:11 oyo ezoko rejoindre na okaka Galate 2:20 totanga soki nazo vivre ngai te nazo vivre Yesu ndo vivre katina 1 Pierre 1:11 et lobby boy. Il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Banani, prophète. Il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Donc, prophète, nous sommes les gars, il y a Luc 24:44, Abignon, Subino Yoka. Naba psaume, naba prophète et consort, ils ont le kaka ngai. Boutanga Luc 24:44 parce que peut-être un peu plus dur, mais ça en dureté. Abiboye. Il balinga qui ko sondé, hein? Il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Pasiwana et Bouta et Longa. Ok? Et Longa, oh, il en a ici ma passe. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes. Mais pour vous, pour Nabiso, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent prolonger les regards. Tout le monde a français, Makasi, tout le monde a français et Lemba. Pour la Bible expliquer 1 Pierre 1:11 et le Bible dans 1 Pierre 1:11. Yes, merci Seigneur. L'Esprit de Christ était en eux, là-bas prophète, et il a annoncé par avance les souffrances que le Christ allait supporter et la gloire qui allait suivre. Simaya, Pasiwana. Les prophètes ont cherché à comprendre à quel moment et de quelle façon ces choses allaient arriver. Prophète, voici ce que Dieu leur a appris. Le message qu'il donnait n'était pas pour eux. Mais pour vous, pour Nabiso. Maintenant, ceux qui annoncent la bonne nouvelle, vous ont communiqué ces messages. Ancien Testament, ils ont dit ombre comme il fallait et ya. Avec, ils vous ont communiqué ces messages avec la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. Tous ceux qui ont besoin de prophète, ils ont Ngate botanga 1 Pierre 1:11. Vous comprendre? Surtout la Galate 2:20 c'est le Christ qui vit en nous. Si on a besoin de prophète au Belangani. So il est sur fan d'Agatina. Vraiment. Tala. Lis ta Bible, priez chaque jour. Priez chaque jour, priez chaque jour. Lis ta Bible, priez chaque jour. Si tu veux grandir. Et dans ce monde, il y a un potawa. Sabana. Tanga Bible na yo sambela soingokola. C'est-à-dire que sankolo. Papa na habité na linga na tanga lidoba na yo pona comprendre yango. Soki fatiga musale leyo telo ko mususu ngai pe na salaka yango ba téléphone oyo bomoni biso tozo ko utiliser technologie na buzo ba ebele. Or ogocha Bible na katia oyoka yango moni oza Bible ochangoka na katia wa oyoka ka yango parce qu'on attend otanga yango te ozolamba mama oche Bible ozoyoka na yo ozolamba na yo pensez moi robeta yo onzamba olinga comprendre
papa ozosala oza na tante yoka Bible yoka yango parce qu'on attend que yoka yango pas yoka biloko so nyangona parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vers la parole de Dieu. Tozongi yeso akota na libuma marika katango ayoka ki message oyo ange yaki nango. Donc soko zo yoka makambo oyo okozwa zemi mezemi oyo ya molimo. Pe okobota sikoyo bambuma oyo ya bonzambe parce que litoi na yo eyoki kaka makambo oyo ki mutu mosusu te. Botika kokanisa ke mutu na mokili oyo azali oyo akoki kosala quelque chose pour na yo. Jésus même demandait est-ce qu'on dimi ke okobika? Jésus. Alors, qui es-tu pour le yonde mutu obonde la pona batu? Nalanda ki grand pasteur moko awa papa posait question. Moi, na moi, kufaki na ça. Grand pasteur selon le monde. Abi, oh. Mais ce que kufaki nga za famille na yete. Non, ce que ça va pas. Bon, anda bien so botala kite. Albi, nga na za famille na yete. Nenga kende ki wana nga na sam. Batu boni bakufa na mukolo. Aza muta interview ki za ndeko papi. C'est-à-dire que muto zolo ba ke yé abonde la prendre babika abi non, ya za nzambe te pa biki ça. Comprenez par là que oya salaka yo poko sa onanda kuna yo talanda muswa na église munene na kisasa babwe place oto ko sambela awa soto bimi to ko chape feti awa promesa na ngote nzamba fanda kawate. Est-ce que vous comprenez seulement? Soumettez-vous donc à Dieu. C'est là la résistance au diable. Et le diable fuira. Il y a comme tabunsa biso ka diable mutabunsa biso. Eza lokola ndaku na yo otongi yango okangi yango cheba sentinelle mutu ko yakate mama bala minduki liboso mutu so okima. Et be biso munduki na biso Yesu. Soumets-toi à Dieu. Zalaka ka mwana na nzamba solo. Kima na yo masumu. O nazo tonga kingandi. Ese ko tonga ka muninga na yo zwa Bible tanga. Ese ko finga tanga e via mutu tali yote. Comment ne tombe na vie na songa pa ya sœur na biso wana. Mutu nyonso na ngonga na ye na vie. Papa, omoni Macron aza président de France, mutu aza na parcours moko e bana ko prédestiné te na bomoto ba comme président. Aki banquier na Londres, et na France, Hollande a récupéré bana ba raison na bango, ba tatu comme nzo ki mangai ba ko copter à côté gouvernement. Bala moko akesimba ministère de la finance. Mais un jour il y en a comme président. A pour ça même Hollande n'a abdiqué. Hollande a boyi même sa candidature pour s'entendre que Pécho a un peu mususu. C'est ça. Moutounion so azana tana na vie. C'est-à-dire que jour na botamaki jour botamaki jour botamaki mukolo ya bandaki to be la vie eza mukolo kingandi ya bandaki chaîne na EPT. Pourquoi sikolo kingandi fa mona ka chaîne na ndenge moko boye. Eza lolenge mo na biso. Botam même ma passa botam même jour mutamutana makambo na ye. Nzambe asala keloko nyonso bonne en son temps. Zela oya Nzambe. Tala vie na yo. Muto chena mukili parce qu'on a obligation na tala vie na ye muto kan bota manzela moko mobali na yo to mwasi na yo boyo kana ba couple nous sont na ba sujet to yo kana apenda te meto fandaka to sololi et to trouver kaka solution mais trouver solution na kati na Yesu chanza bobondeli nkolo tele ko tungisa biso yango yo pesa biso mayele pe boyebi poto ko solola pokaka na gloire ya kombo na yo babi nyonso bosala ka bosango pona gloire ya Tata. Na ebeta muzaka dim so zona gloire à Tata, ta boté ka disque boté ka on a gloire à Tata, ta bozaka la robeta concert so bozwa on a gloire à Tata. Nga Tata la musinga pesa makasa ke musala, tozongi na gratev na ko pesa kaka gratuitement biloko so na sala. Donc ta sœur na biso wana na tombeli courage belé maman comment ezaki na pardon na sœur Chantal. Chantal, maman Chantal, ozali échantillon ya bande ko na biso belé bazoko nyo kwama. Oza échantillon. Mais ça a courage parce que déjà que les kati awa boye, ni ndeko papier bisaki yo, nzamba permettre yango po alingi ke grandeur na ekaka bonzambe ne mona. Tala mystère ne bimila na ndako wana. C'est ça. Maman oswa quand muninga kombo nani? Maman prophétesse. Maman prophétesse. Maman Nicole. Maman Nicole. Et si ka oya ko sala droit de réponse. Moi je pense ils a conseil na ebiote to ebanité na combo na Yesu na bien salande repentance ce que y a ko témoigner repentance sincère parce que mission ça dépend de quoi limia
Ozaki na nguya peut-être je crois qu'il y a pour délivrer bana non. Or muta délivrer muta salagati eza volonté. Yesu tunaka olingi ko bika we bika. C'était ça Yesu. Maman bongwana. Lukanzambe. Atali ka moment na mwa so yabu et servir yoka sonité. Nzamba sala yo grâce parce que nzamba lingaka masumu te malinga muta masumu. Yesu yaki pona bato bazoko bela apesa bango vie. Et yo poza na kati wana tozaka ka bato mama nyonso abunga ka mutu atambola ndenge momboye na yebi yote to yebanité mais na bonzambe to lobi boye lokan kolo sala yo grâce Yesu ngena ekulusu atanga komba mutu te yo pe Yesu akufela kiyo. Amen. Merci de voilà. Merci Nabandeko Bolandi Bisso, je crois que Ndeko Simo to kozalaka na besoin na ye pona de la lobby et langeza munene basali bazamuke donc toza vraiment na besoin na yo pour l'enseignement et puis enseignement on les sous gratuit dans le niveau voilà donc malé beti on comprendre ah eza nango bitumbate babunta mutu te sope osala bongo mais quand otanga na ndenge ya lobaka soki eza bongo parce que ba vivre tous à la modèle à Christ. Photo Zara modèle à Christ. Voilà. Donc d'ici là, botika madame mette le basso tout ça biso pesa mutombo. Ben na komisi nkoloka pona musala oyo azoko pesa mbote na opesa na batu nyonso oyo bakolanda biso vraiment ndeko. Merci. Tozo luka ba vite. Lilo bande soka ta mutu moko kaka a comprendre bonzambe. Yeah. Nkembe za likolo tout ça on pona bongo to ni ko za star awate star izala ka Yesu moko ye wanande soki kaka mutuma comprendre tamboli ka pona lokuma nkolo wana biso li futi ezwami bande ko nyonso merci nkola pambola bino où que vous soyez nzambe penza loboko na ye ezali ko na bino même soki ba pays eza pasi moké ça aussi c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur te baka ke lo sambo te mutu sikula mboka nzamba ko accompagner tant au bon de nzamba va accompagner ba vaillant guerrier ou ba aussi ko la mboka nzamba va accompagner ba mécanisme auto tchena esika pona to siko la mboka et non ko ndeko bonda na moni ndeko mon pa mo masamboki di c'est un jeune homme Samuel qui voilà il y a ça la dans l'église mon il y a tradition mais hier mais même je vis alors on va les citer Bameko a parlé de ça donc tout Congolais comment comprendre qu'il faut tout le belango donc si je le dis ici c'est pas pour komimonisa non toza na pasi na mitema ba oyo bazoko travailler pour ko bebisa mboka oyo ke biso totinda mbongo tous les mois biso totinda mbongo tous les mois parce que ba mama bazakuna baleki bazakuna batata bazakuna batu bazoko bela donc totinda ka mbongo po batu ba vivre kaka bien est-ce que to ya bongo ko sala ka batu bazakuna et biso moko nanu quand est-ce to tika ba mboko tozonga pa na biso tendeko tombo la mboka parce que awatoye to acquérir pe ba connaissance mususu otola ki na monter na mboka et ko servir mboka pour évoluer to bon de la bien entendu mais je pense que patriotisme ndé to ça va pas tout face à mbongo to mwana mbongo loko pamba mbongo ke na ona dilitaté otika yango to mwana mbongo loko pamba to chasiko yo mayele mundele akomisa mboka ne boye parce que connaissance biso sikoyo to tigana no matériel to keneno vers la connaissance peut te comprendre je dis bien connaissance humaine et spirituelle to kena côté wana na kansaki to kola voilà merci la suite au prochain numéro je crois qu'il y a très bientôt aux asuna na Bruxelles wana ngai na mosa na nzambe to zala wana botika malamu merci mon frère Papi Ken oui, que ma soume est comme ébélé dans mon kilo. Ah, mon frère Jeff Fongé, tu comment vivre Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, Songili Sousou. Sodome et Gomorre, Songili Sousou. Mabe koma malamu de mabe. Atoba koma koboma na lokola banyama. Sodome et Gomorre,
Sodome Gomorre zongili susu mabe koma malamu malamu nde mabe bato bakoma kosasa na lokola banyama basi bakoma kobima na basi mibali bakoma kobima na mibali bato bakoma kobima na banyama tala ndenge moto abungisi mayele TikTok ekoma tere ya koswana ye règlement de compte ekoma na réseaux sociaux respect na communauté ezalaka lisusu te yango biso totenosaka bato ya boye. Quelle grâce! Oh Nzambe Yesu merci akoya lokola moyibi moto akoyeba te soki akuti yo na masumu okotikala ye erango oyo tika mabelanda Yesu soki akuti yo na masumu okotikala erango oyo tika mabelanda Yesu Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit Bamabe Nekonangai. Sodome Gomorre zongili susu Sodome Gomorre zongili susu mabe koma malamu malamu nde mabe bato bakoma kofinga na lokola banyama